sabino te na sabino penza te na nkona ndambo kanai na kola sabino na koki ko enregistrer Jérémie te naza na appel dans la sabino te poto na yaki na matière na kola sabino te matière boy ya matière na yaki na ngo na ko enregistrer Jérémie te na ko enregistrer motuté na tiki matière à Jérémie pour à sa frère na benga to solo to se mettre d'accord point on a alors c'est pas na hôtel na makambu na yena yebisi yepe o amoni ngate nene ya le sens que nene ko ko balanga me fait pas kota maman na bisi pe ke na kota maman te na kende na go vite fait OK to suki wana to za bandeko oye tu na combat Jérémie pour Jérémie nzambe tu dis les pères bolu na bo suki sa mutema na suka mutema te so na ye Jérémie a frère to solo li déjà to yokan to se mettre d'accord na eli kuma bon Jérémie te bilo na yelinde manika za eloko nya koloba do manike bile bo niveau comme ça Jérémie ne fallait pour pas de Jérémie ko bengo te mumbe ba pelo ngaso na téléphone na ba pelo ngaso na téléphone na to bo niveau comme ça Jérémie de na niveau na ya faire rigole alors mais bois va complexer manike ko molande te yeza ne loko lo bate ni na ko lande te na talinde mamu ani na ba bêtise te obomba ki makera pasteur Marcelo Art ngam na pasteur Marcelo azobala engindi awo komo lo bachiluba na bango kuna na benga yo na biso ayo to so na famille on de boke na justice on peut ça peu moins matière pour les biso nous surtout en terrain pour les cambo qui est moto au bout on peut sa matière to bima matière to tika wapi angolelo babimi sa uti quand na ebite kuna tant que ma mbongo yo pe bazu ba cho mupandi tant que ba pesa mbongo na famille Marcelo na famille ya Blanche ba cho mupandi poani motema muneni osana kati ya matière tine sobo ye olingi osankabare na ngo comme le quoi matière non dit yo matière à Jérémie yo yé bien Bino nyo son de bozana sauf personne pire Jérémie kenga azaten bino ko baba ta ko welela ngala welela kate nga matière yaka naturellement bozo Jérémie bo lamba e bo kate mi kem kredit yanga nini na kati bino ko sa matière te ba communicateur assis là bon ko vendre sa actualité ma kam na bino te spectacle te donc na mona batizengi mais batasi la oui ke bolekelanga na le campagne bo soto eza ni si la de loin ni si la de près mais pour Jérémie sur la canal si la yango wana déjà utilisé nene ya donc toi na bonne année bon za chef d'entreprise dans 3 boutiques na vendre la maramba batu OP nga paie déjà société o mamba Jérémie Jérémie moi yebi combien de moto nga na bomela o bino bo yebite mais na pesa qui promesse na binde na tiki we bon bo ça live mais bon ça de et si la namo donc so on bloque ça dans ma chaîne na bino ba communicateur assis là so on est loco ça té bon lobela spectacle assis là et ça bino bien donc ça j'ai même bengue le puta j'ai mis to benga na ba 5h to benga na ba 23h to benga na heure nyoso ngande na kanisa ka ennemi pour votre information ngande na kanisa ka ennemi de bon livre moi Jérémie après Yesu Masi a botier Jérémie
te sopinde bino bato asila o na likambo sila zate me bo kotisi na kati so bolinga pe mutu na bino ngo bonde bo prétenda ke bolinga ke fo bo kotisi na mambeza ya valeur na makambo buzoba bakotisaka mutu balinga te na makambo buzoba bakotisaka mutu balinga te bakotisaka mutu na makambo ya valeur na makambo ya lokumu mwana makambo ya lokumu de belle qui n'est première partie à film et à Fali kuna na nazo la carte tonton Patrick ya famille Libota famille Libota bon côté na makambo ya lokumu mais na makambo salité aussi la zati bozaka ona de bon na bon d'indicé quel est le rapport pour bien muto no retager non ngasi la kolega belle vie bango to bo ba yuma tabuki mwana maboki ngana fi maboki de ba ku ko ba yamba likamuna bango te bana kati te baza incapable ya rotira spectacle ya sila makelele ndina lobibo owa bango loba ko ya spectacle ya sila le fait ba loba na bino ndina lobibo ndé ba ko vous êtes incapable ya rotira spectacle ya sila makelele mais vous ko diembe la futilité ndina ba héros bon spectacle monene bo diembe spectacle bo comme diembe la Jérémie bo diembe ata Jérémie pour tangisa kombo sila bon ouais. Ya tamaka kufina vanda bumbu. Un PDG tamaka muyombe gauche. PDG tamaki muyombe gauche. Baba akamuna courant. Baba akamuna courant. Bona zamno mukipwani. Baba akamuna courant. PDG tamake muyombe gauche alimaki angando mutazo bwaki mingi PDG tamake pe atonam azapo mkongo makongo pe azosila ya mbongo pe atonam PDG tamake repose en paix, mes condoléances à toute la famille. Ce qu'on a moni na bien pas on comme dana Jérémie na kokota ya distraction te mutatie sila eza nani mutatie sila azate demo ke kotala émission ya maman international la bino 100% abakok nde wana spectacle bu na place yo commenter notamment ba spectacle mais bon ça mamba ote baba les chèques ote kuna 100% abakok mais oyo commenter avec ambo itali abako kité échec to bocha ba kombwango na ba panel kuna filanda kati kombo ntango ote 100% la kisi makambo ba voisin qui que ce soit etali yote yo sila ou rien kombo makambo mususu na acte makambo mususu chaka kombo normal cha photo pam changer kombo pour 100% la kisi ni ke ata ya nzinzi etalinga te ngaka belle vie 100% mais yena makambo etali bango te oyo komate te yozaka mama sila manse yozaka bongo 100% de bongo oyo komi 20% omone kuna makambo nyoso ya bakombo ali comment koto so belle azakuna ka kuna mais na titre 100%. Moi, je vais comboter, les chèques, moi, je vais comboter. Moi, je vais comboter 100%. 100%. Il y a déjà 70%. Il y a 20%. Pour au moins, la page, commentaire en fin de belle vie, 98%. Malheureusement, moi, si la 2%. Moi, je vais comboter 100% la question que yo, ozata, ba bonbon te yoka sila ndeba ba 100% ya cha 20 ya cha 20
tu as 20 yo. Pour 100% va commenter no Belvi 98%. Ata ya ko finga ça ka Belvi. Ça va Belvi ça ko panzana ka a bien ou a mal. Eh ya. Pour la taille ta zate. Bon kaka goût. Pour ce bobo tala makaso bokyo chrétien Belvi. Na makamba be yes yabi Jérémie yemo to sola ta yebi to vérité likam. Mais bazo c'est ya lombo. Ya lombo bon ka fona c'est que Néné ya wana, Néné ya za pire Belvi. C'est que Belvi mutatinzie. N'importe quoi. N'importe quoi. Mamou. Et ça peut bien le bien non, chez nous, il y a pasteur Moukuna, il y a Bouindoué. Pour nos matière. Il y a moi, pasteur Moukuna, botte à l'âge à 17 ans. Non, il y a nango. To vende. To vanda. Ah, ya. Yo, yo, quand ça va, yo, bien. Oh, yo za ngambu munene yo za ngambu munene passer mutu na simano bon na mususu so ndingo yanga na komna ko yaka lokuta te yaka la vérité na komna yaka la vérité yaka la vérité na raison ça pasteur Onésima na comme yambe yaka la vérité na linga bongo te biso c'est la kubuka yo mutoza lumière oye na page la kubuka ndeni yo faut que des cas na page la lumière boka musanga bozo commenter ba kubuka ko leka si la lumière pelo ka eka musanga ya ngwana bozo commenter la kubuka mingi koto ba otia si la ye moko sans polémique bo commenter ti quand tu vas si la yemoko sans polémique, va la commentaire mingité. Mais quand tu kubuka, boko ya mutu moko commenter 20 fois. Et ça une visibilité pour ma kubuka. Yango belve zo kendaka ka liboso, film zo kendaka, makambo zo kendaka bo ebite. Bo ebite que même en mal. Et pour ça muta kendi, même en mal. Et vous commenter ya ba kubuka ko leka lumière bato bazo pesa ba commenter ba bilo ba kubuka ezo leke belé so ba boza bato ba ya limemia moi oyi makamba kubuka na ko tata na commenter te na chelo nanga te na ko supprimer na ko tala te page ba kubuka na ko effacer na ko supprimer na ko s'abonner na ko bloquer boko kokate bon vivre rapport na ba kubuka sans kubuka boko ko vivre te okomona koto ka ba tesi la emoko mamsi boye commentaire moko mamsi mais koto ya kubuka makolo poussière yele moi et comme ils disent Dizi, pas la kubuka, manquant, pas la lumière. Finalement, moi, je vais ça raté. Moi, habité. Tant Patrick, on a parlé anglais, on a podium. Non, ma grand Patrick, famille, il podium. Podium, il y a bien nos figurants, il y a moi comme ça, ma photo, agitation, n'importe quoi, une personne visite. Podium, tonton Patrick, la famille Bota, podium, Télémi, Mati, fierté, la famille, Mokumu, Noko, Télémi, Nokaki, podium. Beaucoup de gens figurant et moi comme il posté nini figurant nini Vanda Kimia Vanda on connaît allo bien anglais bien te Patrick a son coca au batté figurant ni photo commentaire moukier Patrick
ça professionnel, on a tour de rond, commentaire, il y a ta propre 1000 na marambo Patrick, 20 na figurante photo. Donc voilà, nous on ça la té. Donc on a makambo batu mingi pour les gabino moko. Donc pour ça ba mazo. Moza ba mazo. Maman ezoni yo kola bino boza wana abakro. Boza ba kro ya famille bota. Boyebi film mabela koleka même biso ba famille loi. Donc bokenda boki ota beta erreur nini eza nzo kande bokoti si vie. Boza ba mazo pour mettre likambo yo. Italisi la te mitalande bazo ya. Au moins ba joso ba ta bote ki singa roba na bo fingelenga ne beke bino ne beke za bino baba kuku ne beke bino bo finga dans la peau de Jérémie ne beke bon au moins kuna ka ba bino beke dans son babylona ba mazo ba linga ba mbesa ba bon passe mama bazo koma yape ayi bisibela oh on est ni que yo o comme mystique hein que no tout ça moi bon boit ya lo bina comment ngis moi ça vient d'Acosta ngis bon kuna bazaka la poussière viens belle ba bosse nte ba na spectacle bo se spectacle ya tengo ba spectacle au moins le mois 2 jours ba diembe na makambo na de ba die donc ba ngo ba ninga mo ata poussière elle kate kaka ba ngata ba tambo na mabele ba kanisa belvi pour que belvi de poussière mabele partout au tambo la kana yi te ngo bolingo tika kombo nete bo tambo la ne partout hein. Il y a même les Cambodgiens sont engagés. Il faut bien pour plaisir. Comment t'as ma page na bino même concert no yabi ke engagé na obelité. Mais tout côté c'est quand on s'en déni so to tie était ma plein. So to tie était milelo na milelo et malobisi la balobi nini comment la diva la famille Bota batongi mais basi na bolingo ngale na kebele ba ngasi la te milelo na milelo bata milelo na milelo mama mi donc quand nya boso ni bako tsako ba be fa mori pa nzambe yinzi Nancy Senga SB ou rien qui coach a commentaire pour la journaliste non SB pas passer à Nasu SB rien mais on habite nga nzamu ta belle vie SB rien ocha a donc on ba kiselinga TikTok a monique na zo tala mo ba commentaire rebelle bo sa makambote. Est-ce que on m'a SB ou m'a Jérémie JS production ou rien muti ba bino bosani ça va fan bosani ka bino na moko mawa penza bon maman éviter nga éviter on va vendre la batute nga naza mutu mabe éviter nga na sambela na seka na koli na bandal donc to vanda pa tan ba komo ba tezo kota so moi na biso moi bota na pasteur donc éviter nga
ce qui likambo eza loba lika matière na réseaux sociaux ko bakisa makambo ezate pour c'est au intéressante na qui na pasteur na matière à pasteur Marcelo à Bali ozwa ngoma kuna lokubo comme wana famille mama Blanche Chiluba okomika boloba Chiluba bosola kana Chiluba na bengo même na téléphone a une to so na au contrôle sur la famille non tout le monde a question pour na bande to salara okanga matière to sundole leur matière de là wa piyo na matière ya mama Blanche live restreint bocha ba j'aime s'il vous plaît. Bon ça va j'aime boss na kata la rapide. Tu vas attacher ta peau. Ouais, pour là vous attachez. Super on les à côté. Ah ouais. Ah. Et ketchup. Et on me tourne la délai. Tout la délai ni na pour la soupe. Hey. Yeah, bon kolande après vient munga après boya kaka ngalande la makambo ba oko beta pour na karaté eh tu as attaché eh ça va bien ça pas bien à colo et puis ce soir maman entendait mon ami de la soif ata ma soif te na ti pantalon pas na ko vanda bien do kokate eh Ankadini, Nathalie est longtemps, Nathalie est longtemps, Nana Mouna. Eh, attendez mon ami. Moi, j'ai fait à côté Jérémy. Là, Jérémy d'ailleurs tout le donc, na sommes ta fille pour Jérémy n'aurait pas sousté. Jérémy d'ailleurs tout le c'est d'ailleurs celui-là qui, alors frère. Dato solo lati na mutu ba tusu kuna mo nene akimi po de ba komo boke ba je to je ma bia boke le ngate je ma bia boke le ngate aba boke le ngate asa ki gagne li boso ayeb singa pe muta boke le ki mena lo bate pour un secret confidentiel aboke le ngate coïncidence asa ki on peut avanga sala live et coïncidence mais dans un mutabo qui là qui maintenant le bateau donc c'est ça même qui a fait des taxis là et ça peut prendre Aline on dira zonga nanda kwa nganga ngoye moko pour Aline natangi kombo na passa mais Aline ko Aline, comment ma boque comme ma chérie? Comment ma boque? Vous comment moukier, ce qu'on attendait comme on en passant. Au comme ça on le croit. Vous connaissez les cambous Jérémy. Mais yo kuna, oh toki, osonga panga, osonga. You know, boko miyoka. Bosola kapa batebele. Eza pomte. Agitation. C'était une bonne occasion de la tanga comme on sautait premier. Ali. Nazo zelo na live on a kaisa ki okwa o la mambatina. Ona ya natural voice na yo moko nde tenga. Mais après le bino mambatina te na boa kisio. Na kaisa ki ba o la romo ya kwa ya mo Valère. O kokota. Mais la moni on nous fait agitation. On nous fait agitation à casa. Ta patrona. Inti. Na bien marente, na vie o makamba bato. Na vie o makamba bato zakai. Awo swani lobo swani, kuyo swani lobo swani. Na oteka bilambo boseka kiti. O bimba baku boke osomba. Ndio boko somba ngoti. Yabi bino
bofinga makambo bofinga ya bino moko bofinga la vidéo les vidéos mba bofinga mabe ngape na fingi bino mabe na fingi bino penza ndeto abo eto finga ni pokaka mwana finga a ezate mais 100% bakuki kende kolobela makambo asila otie 100% yo nalingi komona te yo ntango otie 100% yo zala kuna kaka na sila 100% jamais tosomba yo etali yo te yo zala kuna na sila kuna bato bofingi nga molenga mpe na fingi bino moko so boyebaki enosekanga te opekona nga porte parole ya blana nakie na makambo ya blana wapi nzambe na nga blana matana na nga na fingi bino mpo modele ngo fingi ngai na bofingi ngai na peso natali na fingi donga bato finga ni penza mo bino bozwini na pe kofinga nga pe bino kofinga nga natekisi birobe na nga na nyonso esili donc nga mnaza na avantage bino nde bozwi eloko te bino bozwi eloko te nabiya manike aza moto boyela mambo amanike te pardon boyela mambo amanike te manike aza moto bino na communauté oyo otyaka manike na ran bato ti lelo wana manike akanisi lokwa jérémie otindeli 200 nga mpe na opekisaka maye na jérémie otinda te manike akanisi lokwa jérémie otindeli 200 nde na osisaka alaiva na opekisaka maye na jérémie otinda te otinda mbongo te matière déjà esili dato osali mpe otinda te otinda te lokwa apoto mpiaka munda mpe beba okozwa wapi na opekisa jérémie otinda te jeni oke kofutela nga nanga nango te donc natiki bino bye nayebi te video oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate ba hernie bamaladi wana nyonso tu oyo ezodérange biso baménopause mutu pasi maladi nini épilepsie maladi nyonso tu oyo ezodérange ndeko na yo oyo aza pembeni na yo ezodérange mwana na yo oyo ya cancer oyo ezodérange biso solution yango oyo nayeli yo solution ya baproduit na biso ya naturel baproduit oyo ezali bacomplément alimentaire baproduit oyo ezali 100% naturel baproduit na biso ya Occident ndeko na nga nayeli yo baproduit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo kokomplete na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika tokanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieni susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botita la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te